Voilà. Donc je dis bonjour, bonsoir. Ça dépend de RO et au la émission. Mais na simananga ba komi MM, ça veut dire mon père Mokondi. Mon père Mokondi, biso tout bien en prison. Biso tout mon père Mokondi, aza na prison. Pour ces fungama qui lobby, ba tchakango en huis clos. Huis clos, bon. Ote, ba reportons pour 2 semaines. 2 semaines, mais Koffi Olomide l'air ayemba ba rumba, Koffi Olomide l'air asala, ayembela ba chérie, ayembela ba maman. Comment rappeler Moutou? Parce que chancelier, Yambo Cannabiso chancelier, Bazwa qui ba médaille, ba pesa que 3 médailles. Donc or, argent, bronze, ça dit bah on reconnaîtrait, ça dit Koffi Olomide, Antoine Agbepa. Ndenge Morami pesa comme mikolo yo Agbada, ça demande fois pembe moi belé bani na laxike le rôle papa Wembaza le souté yende mutatika liwana selon Koffi Olomide droit ngai Freddy Akimbe Bota ba chéri Kalita Badjo mais moto na vérité je vous dis que Koffi Olomide est bel et bien à la maison abîmé parce que tout mon niveau veto sa photo tiré vélo batam ke rien alobi loko la a zana nous na makambo za ya justice aloba siko te mais ba rumeur bo continuer ka ba rumeur continuer lango heureusement maître P aza président rapproché à Koffi Olomide vieni mutakoyi ko expliquer sur moi mais pour na Koffi Olomide ninga lobi akoloba te atiki bino na bo continuer na ba rumeur akobi maté 180 jours 3 mois une année 15 ans bolo bana bino mais Koffi Olomide a parlé maître déjà yeyo maître to sola on a champion qui waka maître aboye vraiment maître ndeni champion qui waka yoni mtu bokenda ki ti na prison ko oh maître ndeni maître faut na yebi vraiment wana kota maman na kati to bimi on dirait biso misato ba maître voilà bino di bokenda ki ti na prison ko récupérer président na bino ko récupérer patron na bino chef na bino Koffi Olomide ninga zana kata parler pour msuba ozana ba doute sous parce que babagi ba 180 jours ba 3 mois ba 9 mois ba 90 jours ba babagi belé maman elikinde bon ya loba mingi vomezate to komisika nzambe ya liboso et puis deuxièmement to komisi justice mboka na biso et puis troisièmement ba fanatique nyonso ou ya quartier latin ou bazali na matanga na micho baza ja osepela o fanatique na bango mutu na bango balingaka mission na bango muneno balingaka o masaka bango asala nyonso pona bango ngumbu na bango asa jana ndako na ye et puis na bana na ye na libota mobimba basongeli foyer na bango ya loba vraiment mingi ezate après silence et les gagnons baloba HHH donc à suivre tout le bagnon aussi mais tout ça non c'est moi mais au monde c'est ngomba isanga na mao non masko point ma pona ba étape to uti na ngoyi biti ba étape to uti na place to komi mais si ko to ça na isengo misanga na mao ya loba mingi ezate merci na bakonza mboka. Ah, merci na bakonza mboka. Mais pour nanga maître Fondé balobaka ke un bon chef, il faut permo pe ba critique kae, il faut permo ba kangae, il faut permo. Au moins teke étape pour Koffi Olomide outsuleka à la tisike non, asa un bon chef. Non, moni ils a moté de surtout lobby Michael Jackson azaka arrêté et justice spéciale à Moussala et abima kaka. Et Koffi Olomide même grand artiste ya mboko mobimba ndenge salami et les lopé azana libanda donc grâce à justice donc justice mutu moko te aza na se amibeko mutu moko aza na se amibeko bato bele ba ebiki ngana aza moto na vérité quelque part Koffi Olomide a corrompre te batiki no libanda mais abokene ko samba non en tout cas justice na biso mboko ya kitoko makasi ko abiminde non justice na bino azala wana azalaki akotaki tomonaki ndenge elobamaki et kaka justice pe yango moko ndenge ba juger bazongisi mais makambo za mwa louche Koffi Olomide bayokanga ye subitement boum bakangi ba meme la police grande instance na parquet général après là ba commune kuna
papa attendre nga bité que basambisi mais attendre les basi attendre bete maman map akei ce qu'on dinga kei wana pour se fuma mailobi pour ça qui en huis clos mais to yoka ki ke huis clos on a baloba ki ke ba ozong sango dans 2 semaines mais lelo ka maman bou abîmé yango tobi quand nous lobi wana ka zape ka bongo akendaki asambi on va mettre baloba mingité et puis surtout il y en a des fois qu'on baloba mingité et puis question mingi romo tout na wana photo benga bana mettre avocat ça et donc biso pela to bien placé à l'obama wana soit juste sportif ba mettre de kengelara Koffi Olomide donc to clerci binoka game mo kundaza na ndako puis to remercier la justice ya mboka na biso abuo keba. Aïe, voilà. Maman à la raboye, place au Freddy Akimbazali, et ça là encore moi ba vérité, n'enga nazala toujours beaucoup comprendre que ça faut dire que mais bana mon fleury pe bazali, bana mon fleury, n'engolanga bien. Bakangaki via quartier Nabino, via quartier Nabino, et ça qui bino ne. C'est là que passe vraiment. Tous les peuples dans la mawa. Tous les peuples dans la mawa. Il y a toujours un champion qui a lobby. Zamatika na été. Bilo batomo kibwe mbangu menza même tasuka atomoli mwana ya dégager parce que checker la souffrance. Vraiment que l'on a remercié le gouvernement biso et il peut que la justice nango parce que abi autant mi ko autant menacé. Il a rebesu sous vraiment que ils a raté mon pas basangela kai. Ils a raté mon pas. Yo mo vraiment que comme ça mon pas ko la mon pas. Mais ça bien, nous avons habité au moins, il faut enlever. Il y a des gens qui ont parlé de Bandazar, mais à quoi après, les lotés, Bozela, Bomona et Bosepela, Quatakora, Alalbanda et Dakitoko. Voilà, Boyoki Ndenge Balobi, ça dit Venabiso, Koffi Olomide, mon pa ou mon kondi, Songa Mele, Agbada, Nengabi Bengaka, Babilo Kouanagnon surtout, donc Azali Banda, Bana Magie à Londres. Tout au bas vient n'aille n'habite que place aux alliés sur fond les champagne. Ndomba Simaya si le père Merlin Baou et Rigongo Bila et pourquoi pas sous na nani mutona linga mingi Philly Japan Philly oyo bongo ya mama na biso Karine yepe na habite no maramu tweza carré Kovo VVK à l'international Trésor Maloulou. Trésor Maloulou, Joao Bana Montfleury. Donc quartier avenue au Montfleury, n'engé baza au CP la peau, Vena Bango, Abimi, Vena Bango, Bamesana ko Fanda, Bamesana ko via beta mi Scrabble quoi. Beta mi Scrabble, ça dit makambiza bien. Merci vraiment Nayo Herman Amporio, merci à l'équipe Maya www.cleboa.com, ça dit de la nation un bon tonton l'homme invisible tonton Banda, merci beaucoup na Papi Guéné, Pichou Mangaya chéri à qualité et puis pourquoi pas sous na moto sous na Nathalie na mon arrêtement Yvette Kalombo, Sankitoko et Amédée Mackenzie, Papi Kabakirikou boss de boss. Vina ngai plus sous oyo na monaka plus na monaka amuli mambasa donc amuli chako vina nga ozawana déjà azawana toyo kasus banzemba kofi susu pour purifier biso omoni mutu nyonso tuna mokila kana mabene par na malamu na e Koffi Olomide ataza na mabene na ye mais place wana na prison eza bien te aza père des enfants, asa artiste congolais ou ya ça qui trop asala trop pour na Congo. Place azawana et ça qui bien été il fallait qu'il kaka abima normalement yewana abimi. Bolandi maître n'enga expliqué albike ba réponse mususu. Ils ont vraiment bon bazan droit na honte parce que ça ba bloko mo boye maître avocat ou ba benga bongo Tony Mwaba yende mutu à répondre ngo. Boyebinga na koluka maître Tony Mwaba à répondre à ma question na parce que beaucoup mi tout na bino moko oh bakanga ki Koffi sibitima bou ba tiboki na prison et les lopé ba zue pe ka mamoko ba bimisi et biga bloko on s'appelle moins sensible ils appellent moins sensible. Merci à toi Anja Kimbe, Yannick Tantudi Weber, Yannick Nzanga et Claude Ndombasi, l'impresario aux Adjanakin, ou Bengaki trop le bien pour nani, mon pas ôté, mais mon pas Azalibanda, tout Milané Champagne na 4.
na bimai karapo na pesa bino moi eloko ngo bo comprendre et tout. Merci vraiment na champion Kiwaka, merci na maître Yama, merci beaucoup na bana Montfleury, maître Roger, famille Kiwaka mon en France, vous êtes belé donc bama ça vous êtes belé vous comprendre gara Montfleury za na bateau belé Herman zo bango nyon surtout filmer bango bon la ke baza vraiment et belé mon pao azaki bateau vraiment nini. Merci na champion Gota tukutani na Welandi kitoko.